na 2h du matin masa sebeti na mboka na biso na précisément na prison ya Makala. Alors peuple congolais en tant que flic tu as déjà informé de ebisa ki pe bandeko mususu botala ndenge batu bakufi na prison ya Makala. Botala ndenge batu bakufi na prison ya Makala. Botala ndenge bakufi na prison ya Makala. Bomondeng batu bakufi tozana ba Rwandais tout na mboka na biso baza ko utiliser bandeko na biso baluba bakanga Roland Kachantale mokonzi ya DGM c'était Rwandais touti bakanga général Gabi Rwandais touti bakosana ka bamushi bakanga Ruberwa bakanga Bizi Makara monsieur le président bakanga Edi Gambere na mwasi oyo sorcière Jezabel Ewaso bayebi likambo basali na tango Joseph Kabila boyokaki prison évasion et salamaki batakaki prison bakimisi nani Mwanansemi balingaki bakomisa un muluba président baboma Félix na oza bandeko na biso bakasayen toza na besoin te muluba moko remplacer Félix Villa Kinshasa ba étranger ba Rwandais touti batondi mutakotisa bango ngobila mutakotisa bango Kachantale Roland Kachantale ngobila bokangaye bachibango nyonso baza bandeka bachibango te kabasele nyonso babandeka bakabasele te bamulumba nyonso baza ndeka président Félix Antoine Tshisekedi te bamukendi nyonso baza bandeka président Etienne Tshisekedi te président Fachi longola biso général Gabi longola biso général Tumba longola pesa mitinda ta de loin ba longola Roland Kachantale ba kotisi ba Rwandais pe monsieur le président basa la bouclage na Gombe basa la bouclage na ma campagne boko kanga ba Rwandais touti na ba arme bokende kingakati ba arme sana kingakati bokende na GLM ba arme sana GLM ezalaki likambo coup d'état mutako sabinote e waso etikambira tanga kombo na yo vrai combo na yo oza ko utiliser code SM muluba oza ko utiliser code GM muluba donc balubo balingi président te na otanga ba kombo na bino na e waso bato otindaki ba contactenga na janvier otinda mutu na février otinda mutu bokeba na otanga ba kombo na bino en avril na solola na yo e waso Rwandaise tuti na téléphone na congolaise muluba na solo nusu na août tango ekoki o ezali kamba coup d'état esimbite ekosimba kate président kosilisa mandat na eti na suka na sengi na famille ya président na mwasi ya président Denis Nyakero botika ko recommander bato pas président occupe-toi na fondation tika ko recommander bato pas président Mama Marthe tika ko recommander bato pas président Popolipo. Bokota na bapalin, ba diaspora bokota na bapalin, ba combattant bokota na palin, ba congolais. Boza monde entier, na 5 continents, mokili mobimba bo s'abonner na Congo Dialogue. Info ya sûr. Et repesa ma solo, dialogue esengi boyokani, dialogue esengi bolingani, dialogue esengi to sangana. Biso nyonso ba congolais toza na monde entier, to s'abonner na Congo Dialogue info. Bonjour, bonsoir, le peuple congolais. Na 2h du matin, masa sebeti na mboka na biso, na précisément na prison ya Makala. Alors, peuple congolais, en tant que flic, tu as déjà informé de ebisa ki pe bandeko mususu. Botala ndenge batu bakufi na prison ya Makala. Image yango yo na rozongela yango. Botala ndenge bato bakufi na prison Makala. Botala ndenge bakufi na prison Makala. Bomoni ndenge bato bakufi tozana ba Rwandais touti na mboka na biso baza ko utiliser bandeko na biso baluba. Alors na bekolo mususu na koyebisa monsieur le président pe bato baza pour le monsieur le président bakanga Roland Kachantale mokonzi ya DGM c'était Rwandais touti akota na 98 bato bakoti sai na DGM na yebi bango
bakanga général Gabi Rwandais tuti bakosanaka bamushi bakanga batuana bakanga Ruberwa bakanga Bizi Makara. Monsieur le Président bakanga Edi Gambere na mwasi oyo sorcière Jezabel Ewaso bayebi likambo basali peuple congolais naza mukuse na tangwa Joseph Kabila boyokaki prison évasion et salamaki batakaki prison bakimisi nani Mwanansemi bakena ye babebisi bongo na ye na bakisi tangwa zongi azo réfléchir sur malamu te bit na bango bakanisa ki Edi Kapendi pe Robima na ba généraux mususu baboma bango lelo dalala il y a rien de nouveau sous le soleil na ebi mode opératoire na ba Rwandais na sala na ba demiap na sala plutôt na demiap bokeba bon Serge Chibangu au représentant akutana na Joseph na Namibie akutana na John Numbi na Namibie ambassadeur na biso ya Congo na Namibie avant ki noter de Rotana tout ça balinga ki bakomisa un Muluba président baboma Félix na usa bandeko na biso bakasayen tozana besoin te Muluba moko remplacer Félix. Lui président Félix a été élu démocratiquement yamona koyebisa monsieur le président keba na ba Congolais nyonso azalaki na PPRD azana union sacrée. Congolais nyonso azalaki na FCC azalaki na azana union sacrée. Congolais nyonso azalaki Moto nyonso azalaki na RCD Goma. Moto nyonso azalaki na AFDEL. Moto nyonso azalaki na PPRD. Keba na ye Rwandais comme Muluba. Keba na bango bazaba infiltré. Président azana libanda na Chine balingi basala coup d'état. Eza plan na bango nde bazolinga yangwana. Villa Kinshasa ba étranger ba Rwandais tuti batondi mutakotisa bango ngobila mutakotisa bango Kashantale Roland Kashantale ngobila bokanga ye bokanga motoyo alobeza muta IDPS gouverneur bokanga ye mutu nyonso akoya monsieur le président auta PPRD papa Etienne vivant aza Muluba o aza mutakabe yaka mwanga azalaki na IDPS te akoti PPRD ba nomete ba très chibangu nyonso azalaka ba chibangu nyonso bazaba ndeka ba chibangu te kaba sele nyonso ba ndeka ba kaba sele te ba mulumba nyonso baza ndeka président Félix Antoine Tshisekedi te ba mukendi nyonso bazaba ndeka président Etienne Tshisekedi te président Fachi soko zongi longola biso général Gabi longola biso général Tumba longola pesa mitinda ta de loin ba longola Roland Kashantale ba kotisi ba Rwandais pe monsieur le président basa la bouclage na Gombe basa la bouclage na ma campagne boko kanga ba Rwandais tuti na ba arme bokende kingakati ba arme zana kingakati bokende na GLM ba arme zana GLM ezalaki likambo coup d'état mutako sabinote. Je suis un flic, natine libino vidéo, pe na yebi. Mwanansemi akimaki natangoni natanga président Félix ite. Président Félix na Kinshasa batu bakimite, ake na Chine batu bakimi. Le 4 janvier 59 à cause match sili Mobule bima na ville à Kinshasa. Oui, balingaki Mobule bima. Tant ba bimisi heureusement ba service na biso to bozala ki averti na basale laka balingi mboka longonia, mais la plupart ya bato ba uta na AFDEL RCD Goma bato bazali na PPRD bokeba na bango bazaba ndoki ezalaki nde coup d'état soki biso ba service ya kate balinga ba kende mbala moko bato bazana bandal tout était planifié na kanko kolo bato bazali bakangi la voix d'Isaïe ba déclarer na 4h du matin basali coup d'état muta bimate bofana na bandaku na bino bake malemba botole aéroport moto pasa na aéroport président bakangaye. C'était un coup d'état na kolobango na mulai na audio mais na lobi na ngobo keba e waso etikambira tanga kombo na yo vrai kombo na yo oza ko utiliser code SM Muluba oza ko utiliser code GM Muluba donc balubo balingi présidenté na otanga bakombo na bino président likamabele ezali kamabele na ewaso bato otindaki ba contactenga na janvier otinda mutu na février otinda mutu bokeba na otanga ba kombo na bino na avril na solola na yo ewaso
rwandaise tuti na téléphone na une congolaise muluba na solo nusu na août tango koki na pesa d'information na président Félix ba très boza bande ka président boza bande ka président bolingi président o ezali ka coup d'état esimbité ekosimba kate président osilisa mandat na eti na suka peuple congolais bolinga bola mukaba epsilo na RTNC mutu boazui pouvoir ba prépara ki ndoki oyo azalaki sécurité na mboka oyo Serge Chibango na sengi na famille ya président na mwasi ya président Denis Nyakero botika ko recommander bato pas président. Occupe-toi na fondation. Tika ko recommander bato pas président. Mama Marthe, tika ko recommander bato pas président. Toyokani. To kutana na audio. Oye na société belé boyoka nesate tout comme na ba foyer ndenge moko papa na maman dialogue esate et comme lobby mwana bimi faser akimi ndaku mwana komi na balabala mwana bonla na wenze pour nini dialogue esate na ba foyer omoni lelo mindele basanganaki basali héros mbongo komi makasi pona dialogue nde sali dollar lelo esala makasi dialogue nde sali lelo livre sterling ezala makasi yango moni dialogue eza nécessaire na vie na biso dans tout ça dialogue eza unitaire tchachikicha Congo dialogue tosaboni biso nyonso na Congo dialogue sérieux